bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abambisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na bino yango yo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Yabino bolinga mingi info lingala journal ya peuple pour na peuple na zakana esengo makasi ya ko présenter les bino ya ngombote na bino nyos tu bozi occasion ya kolanda basongo na biso na lo esengo pe na lo mbango to fungoli yango pour na testa bino ndenge conférence parlementaire pour na réchauffement climatique ezo sale makuna na malabo na Guinée équatoriale boye ba ke RDC azala ki bongo représenté na premier vice président ya Assemblée nationale professeur Isaac Claude Chilumbaire. Na masolo primature bosimba que premier ministre Judith Suminwa abeta kibongo masolo mokola mardi 27 août kuna na primature na Paul Inks oyo azali bongo directeur général ya société Mai Hydro oyo a kambaki délégation Nathalie Kaila héritier mapindemi. Premier ministre Judith Suminwa Tulukwa abetaki masolo mokolo ya mardi 27 août na primature elongo na Paul Inks oyo azali directeur général ya société Mai Hydro azalaki accompagné na délégation na ye na masolo oyo. Deux points essentiels ezalaki na centre na yango ezalaki mingi balobelaki projet ya conversion ya gaz ya lac Kivu na électricité pe projet ya installation ya micro barrage hydroélectrique dans 33 ans site oyo ezalaki répertorié à travers République démocratique du Congo. Liboso ya menace toxique ya dioxyde pe ya carbone présent na ba profondeur ya lac Kivu na est ya République démocratique du Congo. Gouvernement Alingi a lancé vaste chantier d'exploitation ya gaz pour la production ya électricité. Ba discuter ki le sous liboso makambo etali projet ya conversion ya gaz ya lac Kivu pe na électricité pour na ko fournir l'otiliki na Nord Kivu, Sud Kivu pe na province ya Ituri. Projet oyo ekozala mingi po na ko extraire gaz pe ko convertir yango na électricité. Atalisi ke baye ko régler ba question mosusu de nature administrative et longona chef ya gouvernement balobi ba monique ba question nyonso oyo ezalaki nanu ya kotelema e koki kozala résolu na tango ya mokuse soki bango basepeli na 3 mois ezali koya ba ko initier ba étape mosusu po na exploitation ndenge Paul Inks directeur général ya société Mai Hydro atalisaki batalisi lisusu polele ke na fond ya lac Kivu boye ba quantité ya gaz toxique yango ezali ka ya tremblement de terre pe ya éruption volcanique oyo ezali ko risquer ko kima danger moko ezali redouté na tango ya éruption ya Niragongo na mai euti koleka na 2022. Paul Inks atali ke exploitation ya gaz oyo et ko favoriser ba investissement na est ya RDC ba avantage oyo population a ko tirer profit ezali vreba ebele
dessert oyo ya électricité ezali parti ya mboka oyo ezali vraiment assez bango balingi ba kolisa to ba tombola na projet oyo population a ko bénéficier ba ko pesa appui social moko très important pe ko permettre les investisseurs ba s'installer na parti oyo bazali ko compter na soutien makasi ya gouvernement pour na ko matérialiser projet yango pe ko favoriser ba opportunité ebele ya population pe ba homme d'affaires ya ndenge na ndenge oyo ba ko kipe ko participer na projet oyo na gambo mosusu gouvernement azali ko kana ko lutter contre fracture énergétique grâce à ba ressources hydrauliques pe projet installation il y a 33 micro barrages hydroélectriques pe oyo ezali développé na société Maïdro. Deuxième projet ezali ki discuter na makambo na bango ezali mingi projet hydroélectricité oyo bazali ko compter ko développer na RDC accord elongo na ba autorité congolaise ezali pour na ko installer ba micro barrages hydroélectriques na 33 sites répertoriés oyo ya premier dossier et kozala bongo traité na rivière Lubi na Kabeyaka Mwanga ndenge Paul Inks Atalisi directeur général de la société Maïdro a salué nouvelle législation ya secteur ya énergétique mingi oyo été mis en place na RDC pour na ko permettre ko investir production ya électricité na ba génération tina distribution. Programme d'action ya gouvernement 2024-2028 ezali ko prévoir na 6e pilier na yango gestion durable pe responsable ya écosystème liboso ba changement climatique yango ezali moko na ba action oyo esengeli salema pona ko utiliser ba action ebele oyo ezali bongo komonana boyebo simba ke ministre ya hydrocarbures Aimé Sakombi Molendo elongo na ba ressources hydrauliques pe électricité Teddy Luamba ba participer ki na réunion oyo. Ma primature, comme prévu, Premier ministre a échangé avec lundi 26 août 2024 na 13 représentants, il y a des vendeurs, il y a marché, il y a liberté, il y a victime, il y a incendie, il y a Boutou, il y a le 24 puis le 25 août 2024 Nathalie Kaila Zaki kuna na compte info linga. Kalaka kiki akoyamba bango lundi 26 août Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ayamba qui 13 représentants à vendeur ya marché de la liberté victime ya incendie ya pavillon 5 Judith Soumina apona qui jardin de premier cadre naturel pona kosolana bango après bangonga ya discussion chef ya gouvernement central a décidé à couper sa assistance financière na ba victime na fond ya démarrage ya activité na bango. Premier ministre a encouragé ba vendeur ya structurer commerce na bango pour bénéficier na avantages liés na système financier et commercial formel ba représentant ya ba victime ba loi qui diligence oyo topé disponibilité oyo Premier ministre Judith Soumina azali ko traité baka na bango tant que na maman Judith et ça nga bien assurer biso en tout cas kokutane ka boy na senti que na zui paix na yaki na kimia teme na zui kimia à partir ya assurance o ya sirebiso ndongo le monde que tozaki na passe mais tant que ye a maman ya bibiso to sepeli makasi na passe wando ke kitisi biso ma douleur ndambo tout ça e blo wezika ki to komwa ki désespéré Nende maman bengi biso bo nende to solo to comme d'un espoir to bi que maman a sal quelque chose pour sa maman a memi biso na monté. Patron exécutif national a recommandé qui mise sous paix à commission chargée à collaborer liste définitive ya ba victime à ta mon côté bakoki ko bossa na ndenge premier ministre a insisté qui il faut to ko kakoyeba ba liste banani ba union surtout aza responsable to yé pour na ko bundate si vous le permettez. Na bakonzo baza pembe nanga oyo ya liberté et cause à la paix problème na bawe toyokani ba victime ba sollicita qui 72 heures pour na ko travailler na dossier oyo na ba échange oyo bazu mokano ya ko réhabiliter pavillon 5 ya marché de la liberté bo simba ki marché de la liberté et zabongo na 21 pavillons 800 étalages 65 magasins pe 10 000 vendeurs recensés rencontre oyo et zala ki bongo na présence ya ministre délégué ya urbanisme pe habitat chargé ya politique moi mboka Didier Tengelito vice-ministre ya intérieur Eugénie Kamba ya président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Levi Mbuta gouverneur ya ville provinciale ya Kinshasa pe lisusu député national ya circonscription ya Tchangu Ogi Kalanchi.
Fondateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azalaki na masolo na ba représentant ya ba différents départements ya école oyo na suka na nyonso asalaki synthèse ya masolo na bango na micro ya Ladilando. Toye awa na département oyo eza na kati ya fondation Nerombungu branche nango ya complexe scolaire Mama Pemba. Bana baza na vacances ensemble na ba enseignant na ba administratif mais école ezo fonctionner parce que toza pe na période oyo bana il faut bazoya ko se confirmer et puis na bano bazoya ko zo ba inscription na bango nde lokola to komi pembeni ya kozonga bino mo bomoni misale ezo salama to réhabiliter ba wese nyonso ba faïence ba caro nyonso ba ban nyonso kufa ki to longoli yango to tie ba ban to repeindre pona di place oyo ya kitoko et puis ça peut mailler ya kitoko. Voilà, les travaux peso salamanding to ajouter encore 14 salles de cours. En principe, il fallait aller au-delà, mais tande tous a trahi na temps. Si quoi tous zonga, tous a na réunion lelo et salami. Réunion et salami na ba département mi balé. Il y a liboso to yamba ki département ya finance, na ba financier, on a tous ba stratégie à sika, ndeni to kosa la musala, o e marcha kité. To longola to baksi mayele po oyo yambala oyo e marché sous koleka tango eleki pe na suka toye na département ya patrimoine ba oyo bazo kengela biloko nyonso ba mama oyo bazo tia propriété bato oyo nyonso bazo sala sécurité nde bazu ba consigne ya sika pona mosala ya kitoko na 2024 2025 ya année scolaire tozobana nde ensemble na ba konzi ya école nazana ba cordon awa nde réunion utikoleka lobi lisusu toza na réunion na ba département mususu pe to kende tina ba enseignant et après nde semaine prochaine to kosala intercession na biso to sala pona prière ko bonza mbula nyonso pona biso moko basali ya complexe scolaire Mama Pemba pona bana classe na biso nyonso pona ba parents nyonso pe pona bonne collaboration na l'état. Voilà auto zaki na ngoya ngona donc ba inscription kalaté to limito clôturer ba inscription kalaté to limito clôturer so que zaki to bakisaki ba saleté ne déjà to stop clôturer parce que to zu mois ban yango to sengi na ba parents on a ba sub inscription na bango te ba ko sala ba confirmation na bango na bana ya kala pe ba ya ko sala ba inscription na bango moi ba place ezana. Voilà auto ko ekoloba yango wana to sengi na Nzambe abatela mboka abatela ba konza mboka abatela ba collaborateur na biso nyonso ya enseignement Nzambe abatela ngai moko pe oyo atie pona ko gérer école ya Mama Pemba pe personnel nyonso abatela biso abatela ba parents batili biso bana pe bana classe na biso nyonso pour que to kutala malamu to banda mbula pe malamu to sukisa mbula malamu. Voilà oyo et sanctionner maloba na biso sikoyo na auto ko sala comme activité lelo yango wana pe to lancer appel pa ba konzi ba réunion etikali ba informer déjà bato ba ozala pona bokobi malamu ya ne année scolaire 2024-2025. RDC oye oye Fondation Nerombungu oye oye Ampera Nerombungu Fuma Banga Moyo oye oye Complexe scolaire Mama Pemba oye oye Na complexe scolaire Mama Pemba ba porte na bango ezali ya kofungwa mapona ba inscription ya année scolaire 2024-2025. Mama Pemba oye! Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commerciale de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na resté ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique. Fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne,
simba ba école ya zinga bautaka ba commune mususu bayaka kosala ba pratique na bango awa ordinateur ya dernière génération bongo ba machine à coudre nyonso ya sika ba élève awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié complexe scolaire Mama Pemba bateau ya éducation malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba bongo likambo etali ba frère papa mama zala motema ya kokita kobanga te ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso eza na yango mbongo ya gâteau je dis bien mbongo ya gâteau mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré kasi awa balobi discipline, travail, paix, réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba. Et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali pour salema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango, bona kukomisa mona na yo, azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba, atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Na santé, bosangali koyeba ke maladie ya mpox to variole de singe esi ekomi na ville province ya Kinshasa ba prévention nini population akoki kosala pe ko éviter pona ko réduire pe ko diminuer maladie oyo. Nathalie Kaila Kapenda apesi nous ba détail. Déjà na Kinshasa maladie mpox ekoti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete. Bosimba ke pona prévention ya transmission mpox bosimba ke pona ko éviter transmission mpox esengeli kosokola maboko pamba pe ko utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique et sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya mpox pour éviter contact na ba liquide contaminé c'est-à-dire makila salive topé soyi sel topé kaka masuba sperme sécrétion vaginale pe surface nyonso oyo ezali souillé na maladie oyo bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mususu ekoki kozala infecté ko éviter ko manipuler banyama oyo bakufi bango moko to pe oyo bazali ko présenter maladie oyo ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pona kosala enterrement po bazala sécuriser ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel vaginal anal to pe oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te kasi soki ozali ko observer ba mesure d'hygiène oyo o kozala épargné. Maladie mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Tozongi na enseignement pour la testament ndenge ba inscription ezali kokoba na université chrétienne catholique dont ACAM pour la année académique 2024-2025 awa ba frais académique eza vraiment na primoko ya moke. Nathalie Kaila héritier mapindemi. Eye tunanga nini omitungisa makimingi osilisi classe esika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambusa lisusu mutute yaka na université chrétienne catholique dans ACAM ICC dans ACAM na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans ACAM awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 basé na département locaux là sciences informatiques droit sciences de l'information et de la communication sciences de la santé sciences sociales administratives et politiques sciences économiques et de gestion awa chaque département eza bongo na ba option na yango. En tout cas eza université moko o eza na formation na bien eza université moko o ya ke vraiment soki
parent soit oye pour na kotanga awa au sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not, that doesn't cost more. And it will depend on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi année na ba silisa. L'inscription ils ont continué puis bandi pe déjà l'inscription ils ont les gabon na bassiste na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza mukie ko banga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobukana te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembau numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula et sika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko ICC dans Akam enseignement haut de gamme l'excellence performance pe leadership et vandi awa moto nyonso alingi asala ba impression ya kitoko aleka na imprimerie JM Print Service oyo ezwami kuna na avenue Sergent Mokel ex Prince de Liège référence Monseigneur Dr Chaumba kuna na Gombe bolanda ba détail longo na mijo mabasi Yasika na Kinshasa eye na prix moko abordable impression ya qualité et sika mosusu te awa na maison GM Print Service na mbongo muke ozwi service ya kitoko yoka awa na GM Print Service baza kusala ba impression en couleur impression noir et blanc grand format bâche pe sérigraphie GM Service rapidité prix moko imbattable ndeko kobukana te na GM Print Service client azalaka toujours satisfait po baza na expérience na domaine o etali impression bato ebele bapesa bango confiance ya kosamba eza te kohésite te contacte maison GM Print Service po na type nyonso ya devis na yo awa baportaka pe secours na bango na o etali étude pe baprojet na bino GM Print Service baza pe na service na o etali aide pour la création graphique ya ba support lokola logo dépliant magazine flyer pe misusu na o etali prix ya kosamba ezate na prix mukie basalelu impression pour na ba fiche na bino ya A6 A5 A4 A3 A2 pe A1 spécial promo pour na bino ndeko awa na prix ya mukie bakitisi yango na structure pe impression roll up base moyen pe grand prix pe ekiti bango bakoki kosalela yo 1000 fois yo ya A6 135 na prix moko ya muke to bosani te na GM Print Service basalaka pe vente ya ba matériel ya imprimerie lokola pression t-shirt chapeau encre ya sublimation encre éco-solvant pe papier sublimation GM Print Service eza esika ya kobunga te avenue Sergent Moke numéro 4639 ex-Prince de Liège référence lycée Monseigneur Chaumba tokomi sikoyo na ntango na biso oyo bolandaka info ya bajournaux mbote pe boyei bolamu na info ya bajournaux oyo tofungoli yango na quotidien la prospérité concert à Talisike pour na Oyetali justice Constant Moutamba à suspendre procureur général près à cour d'appel à Kinshasa Gombe suspension arrestation interpellation à tour de rôle et pas y a bactère ou union sobazali impliqué pour un déguerpissement irrégulier y a diplomate français qu'on a mardi 27 août 2024 bango nyonso selon ministre de la justice bako subir rigueur y a loi
boye série ya action ezali vraiment annoncé ba sanction ya ndenge na ndenge pona oyo etali communiqué ya ministre d'État en charge de la justice pe garde de sceaux a annoncé suspension na lombango ya procureur général près ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe oyo asalaki réquisition ya information pe oyo epesaki nzela na déguerpissement boye ba suspension elandi pe ba responsable nyonso oyo ba participaki na irrégularité oyo arrestation ya ba agent nyonso oyo ba intervenaki na procédure irrégulière oyo pour na ko déguerpir diplomate oyo na ngambo mosusu kaka na même journal totangi Doudou Fwamba azali ko lancer appel vibrant na population ya ville ya Kinshasa pour na ko soutenir ba effort ya assainissement ya ville ya Kinshasa. Beaucoup tani ezalaki mardi 27 août 2024 entre Doudou Fwamba oyo azali ministre ya finance et longona gouverneur ya ville ya Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba. Ministre a lancé appel pour la population ya Kinshasa ba soutenir ba effort ya assainissement oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali pe kokana esale mabongo. Journal l'objectif nangambu na ye alobi épidémie ya mpox yango ezali bongo na ville ya Kinshasa ekoki ko risquer ezala confiné ezali lisusu sécurité épidémie oyo ezali ko frapper pe ba province ebele ya République démocratique du Congo yango ezali touché na variole de singe oyo sans compter ba risque ya propagation oyo ekoki ko salema toko outra ba pays voisins. Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, et sengami na population azana vigilance makasi sokite confinement et koki ko salema soki bazali ko respecter ba mesures mosusu te oyo ezwami. Kaka na même journal, l'objectif a signalé biso Papi Tamba azali komo anate depuis mikolo eleki. Boy depuis vendredi 23 août 2024 na soirée, Papi Tamba, président équipe babengi tepe les croyants. Oyo évolue à 40 provincial ya ville ya Kinshasa azalaki enlevé na sima ya ko participer na émission moko na visioconférence et longona Pero Luara oyo azali journaliste moko avandi na étranger azali hostile na gouvernement tout régime en place. Boye Papi Tamba ba joueur na ya tepe les croyants bazali ko senga clémence ya ba autorité babimisaye pour a continuer ko encadrer bango na information oyo ndeto sokisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Eloni na sila kate info linga la journal ya peuple yango et comme na suka et pape na zaki na esango makati ya ko présenter les bino yango soki bo sepela ki nango bo pesa merci na mijo mabaso oyo akumbela ki édition na sima caméra tozalaki na Igonting et pape azaki assisté et pa ya Merline Massamba montage simamaki na Fabrice Lundo mi journal ya peuple zaka supervisé et pa ya héritier mapine mbande ko botika la malamu. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société oyo etali aviation yango CAA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CAA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CAA soki tozukaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumisa mekozala souté. Pourquoi toloba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otto Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place, c'est un botin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, c'est comme à 20. Et même on peut quitter, c'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino, vous pouvez s'asseoir à confiance.
Eza Jean Sassir a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masolo Sili. Masolo Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Je sais que l'agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie Yango CAA. Papa Sibiso avion à Sika, avion Motouya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les CPLA. Avion, vous avez mis balai dans Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y avoir des bébés. Vous avez conseillé à la base, il y a CA pour envoyer des Congo. Pessi et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Kaboé, ça a mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo, on a basé que ça laissé mon macassi. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui ça m'a souke la awate. Baba qui ça dit on beto za ngomi balé misato pour faciliter peuple congolais. Ata mutazana habitabe. Amona ndenga kotinga. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.